na vandi ba mambulu nzanga mo bazulu ba n'importe quoi sur ngai et puis là on a donc tu peux pas monter na mon regard dit ma tite ils ont bougé bon et sinon tu vois alors pour la raté donc voilà les déclaration il faut être une ordure de salopard, une ordure de salopard et un enfoiré de sorcier parce que ce n'est pas non. Mais toquer la justice, voilà, toquer la na vandi ba mambulu nzanga mo bazulu ba n'importe quoi sur ngai et puis là on a donc tu peux pas monter na mon regard dit ma tite ils ont bougé bon et sinon tu vois alors pour la raté donc voilà les déclaration il faut être une ordure de salopard, une ordure de salopard et un enfoiré de sorcier parce que ce n'est pas non. Mais toquer la justice, voilà, toquer la... Une fois de plus, bonsoir. Je l'ai dit tantôt dans les sommaires de ce journal, les immunités du gouverneur de la ville de Kinshasa viennent d'être levées par le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était au cours d'une réunion tenue ce mardi 9 janvier en vue de répondre à un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Siégeant en urgence, les 5 membres du bureau donnent 24 heures à Gentini Ngobila pour déposer sa démission. Aussitôt, la décision de la levée de ses immunités vient d'être transmise auprès du procureur général près la Cour de cassation, signalant que Gentini Ngobila et quelques candidats aux législatives ont été invalidés par la CENI pour fraude électorale, vandalisme, détention illégale de dispositifs électroniques de vote et... baza kosakana mpona kotumola mwana ngobila bakeba bayeba ke mwana ngobila batumolaka ye te baoyo batumola bayoka mokusa surtout likambo ya kokoselanga makambo esalinga pasi mingi ya kokoselanga makambo mais bino ngo bokomona naloba mingi te bino mo bakomona Gentini Ngobila Mbaka, Nana Manwanina, Laurent Matumona, Zombi, lobake mabele ya bateke eza mabele na bino. Mais soki mabele ya bateke eza ya bino te. Bo former ki rébellion na bino. O ba bengi groupe Mobondo. Eza yo Nana Manwanina, Gentini Ngobila, Zombi, Laurent Matumona. Po boya kosilisa bateke. Surtout yo Ngobila lobake oyebi tata oyo te. Lobake oliar ntaba ya tata oyo te. Lobake tata oyo ayambako na ngombe te. Aboma kutu ngombe de na pasi na village. Abomi ngombe na ye. Ayambi yo na masanga. Ayambi yo na babiloko nyoso bayamba gouverneur. Tata oyo akufi na pasi na motema. Ayiko kima Kinshasa.
na pasi wana aye kokufa azokufa na kanda na yo Ngobila yo gouverneur de la ville ya Kinshasa. Plateau bateke eza menacé Ngobila bouche pe otikala kolobela kote parce que ezaki complice na bino. Sikoyo oke ko postuler po ya kosala lisusu 3e mandat osilisa biso bateke. Lobake bakoko na biso batata na biso bazaka ba chef te. Soki bakoko na biso bazaka ba chef Ngobila okozonga lisusu te. Nana manwani no moni makila bateke ezolanda yo. Ozwaka minuki opesi zombi butu akene koboma plate akene koboma bateke na plate na bamboka na bango. Bakati ba chef mpungwene mutu. Bakati ba chef ya village liduma mutu. Bakati ba chef ya mpunu mutu. Bakati ba chef ya bakata mitu. Ya bateke ya bakata. Pona bino Ngobila. Lelo boya ozonga su na pouvoir makila bateke zo ganga. Yeba ke bakoko na biso mitolo na bango bakunda na Kisasa. Kisasa wape oyo ko diriger soki eza ya biso bateke. Okotikala kaka lisusu ko diriger Kinshasa te. Yo nana manwanina makila bateke oza nango na maboko. Total la place yo sala lisusu. Lobake Kinshasa eza bateke te. Lobake plateau bateke biso to witaka nango soki wapi. Mais soki plateau bateke eza ya biso o nyonso bozo sala boko suka. Ngobila okotikala lisusu kosala te makila bato yumbi eza na mutu na yo. Makila ya bato kwa mutu ya bota bakata ya bato maluku eza na mutu na yo. Yo nana mananina makila nyonso eza na mutu na yo. Lobake tata oyo oliaka ntaba na ete. Mais soki oliaka ntaba tata oyo soko melaka masanga tata oyo ya grand chef de terre groupement Butulu oliaka biloko na ete zonga na pouvoir total yo. Ko J'appelle Njao, au Canada, tout le layo, 5 000 fois. Alors, tout là, 3 000 fois, si tu peux, tu vas en avoir alors, bato bayaki zalaka pour nous mukadi, ya uyongonga, abisi ndani, et tout le Canada. Alors, tout le monde, on a vu que était, bakuti yango na kati ya zamba ezaka ndenge bozomona ngo wana bandeko donc basi ba voter basali makambo nyonso machine yango wana elali na na polele na mboka nini na mboka nini bolenge voilà machine yango wana donc basi basali déjà makambo na bango nyonso alors machine yango wana elali na zamba bo na ba bulletin yango wana elali bino moko bomoni aner nde bato bakangi yango balobi bakuti deja nyonso a voter yango wana bakangi yango yango elali wana vraiment makambo ba élection na mboka na biso botala makambo ezo salama vraiment vote ya boy bandeko ekobonga ndenge nini botala yango wana ngai mutu nazolakisa bino yango bino bato botiaki tembe oya botala yango wana ba machine moso ezomona na te moko bazwi yango yo basi ba voter déjà esili ende tuende ya watu wakufa au moins so na zongeli bandeko nanga na uto sambela nikolo biso ba candidat député kaka eza ko sambela carré kwa nenge tozaki na ba tunnel na ba élection légale ya koyeba ba vérité moyebe zate donc kadi ma bloqué nyonso eza ko sala na seni
papa kadi malengisa mayele zabo ete oza mayele leki ebele tellement omoni ka nde tolati noir noir fe po tali député mosusu kuna mpe alati candidat député ye mpe alati ka noir donc toza lokwa bato baa na matanga 40e jour esila lobi sikoyo awa motema ezobeta kuta tuku toyebi tete ngai nakosenga papa etienne alokisanga na muse Laurent Désiré Kabila bayebisanga deja résultat na ngai po naboyi na banda kolela po akadima mikolo azozobazoba biso babe papa na mayele leki ebele banakatanga balela otolela te papa buzobisien onase ya bakizengisien zoba mbote mwana mboka Daniel mbote mais ndeko Daniel na bamboka nyonso bien que tricherie salemi mais oya yo na Équateur eleki bancien député bato ya pouvoir na ba machine na bandako na bango mais na moni olobeli yango te eza nini yo pozali corrompu to ndenge nini bon heureusement ngai mboka mobimba Équateur bayebi ke ngai bakoropa ngai te parce que so bakoropa ngai mbelelo naza na ba moyen moni okuti ngai parce que naza na ba moyen te po bakoropa ngai te ngai naza nde bosembo d'abord ngai na koto population bazali ndeko soki omoni ba machine wana ekabwami ndenge wana ezalaki arrangement ya CA ya CENI ya Équateur ensemble na gouverneur Bobo nde basalaki répartition ya machine po na preuve ngai moko en personne na bandi komona gouverneur na bato na ye bazokumba ba machine bazokende na yango ba machine mosusu baza koya kozwa yango bazobima na yango mais gouverneur ya Équateur azali candidat akokoma na ba machine ndenge nini kozwaka ba machine kobenganaka batémoin na ba bureau de vote akotaka na bato na ye aza komi vote masasi ekomi lokola guerre lokola M23 akiti na Équateur yango nozomona ke mama wana ya seni nde akabolaki ba machine na ba député wana ba ancien député wana nyonso bakende po babipesela bavoix soki tozwi lokola na basankusu tokuti lokola basak bokolombe tala ba machine bakangi meme na kati ya biro aboyi abikili na kati ya seni il faut kaka abi voter population pe baye ko reverser na retard ba bloquer ye ba image ezali au moins de baza ko jomela so tokei na ingende kuna epai ya nani bopanzi yo wana aza na parquet ya ezalaki na mission po amoni kuna bato bazali ebele il faut kaka bagene ye asalaka ya kala wana akende na bamachine bavote ye ale population mpe bato balauki ale bakei kobloke bopanzi na machine yango wana balauki ezalaki mission ya gouverneur Bobo na madame wana ya sini soki tozongi na bomongo tokuti empereur Mwamba Mangbenza oyo mona ya koma nzambe na bomongo koterroriser tout le monde bakepe kobloke oyo ya ye kuna kobeta masasi bato bakufi kuna le Mwamba les mêmes kaka bato ya Bobo ekili nyonso bazalaki na Bobo esika moko bie bakabolaki bamashine tozwi mama molebo na makanzi ndenge moko na bamashine abeti ate ya lagoli ye na bagarde na ye totiki wana tokei kozwa na lukolela na ingena awa na bikoro kuna mpe ezali kaka putu pata seke ezolakisa te mama wana ya seni na gouverneur Bobo basalaki deja ya bango seni national na Équateur ndenge kadi bakabolaki mashine yao ye mpe mama wana na Bobo babeki mpe badepute na bango bakaboli mashine bapite ya lopose bakaboli na belongama bakaboli bamashine nyonso ndenge ezalaki ke batela babiro de vote soki na biro de vote bati 6 bango mpe bati 6 kovotaka na bandako na bango yango wana tolobi na kadima président ya seni tosengeli na décision na yo tomona biso bacongolais to reconnaître que oui ozalaki président ya seni démocratique il faut kosanctionne bato nyonso wana kobanda gouverneur ya Équateur Bobo moto abandaki kokabola mashine ye na madame wana meme madame wana ya seni tosengi osanctionne ye e bato nyonso bakuti bona mashine bato to bakuti kwa basali ba désordre ta lokola ba honorable Ngombe azalaki na basangusu mais bavote ye population ya Gombalo bavote Ngombe à 100% akoti na magui te
ba renouveler mandat pourquoi façon ya bivanga na population ba sakoso moko ba Kolombe lokola nani defense o ba juillet na ngobe wa ati mobulute ati mobulute ba voter bango chotei na mandanga lokola ba Jean Claude ba indeta Feliko ba voter kimia ba voter Malas kimia ba voter Désiré Wol kimia mais bobo monoko okutela ba bureau na seni na ba soldat le mindok ko pete ba sas ko contre ba bureau c'est papa to mona te ce que ça qui élection chose à qui de déploiement il y a ba militaire M23 n'est contre l'Équateur oh mais c'est bobo à ça qui l'Équateur to c'est na kadima tous les réactions là les chef de l'état na conseil des ministres il faut qu'on sanctionne batonyo soir merci pour ba mandaka tous la décision oyo kadima akobimisa pour na ko radier batonyo so basaki des ordres na Équateur ezaki numéro 1 ezali bobo kolana na ba mwamba babo Kolombe babo Panji ba Peter tokei kuna na batonyo so wana il faut bazala sanctionner pour tout demander oui démocratie là na terroriste. Merci beaucoup. Bonjour. Yotem, Boyona Yozanan. Otama Grand Saint, c'est quoi la carte de la machine au Balongoli? Balongoli, oh, une machine à Fungola, machine à centre. EPD Bonyanga. EPD Bonyanga. Donc, vous tirez ma machine na bureau. Ah ouais, ah, na bureau à Nani. La police. Na bureau à la police. Na bureau à la police, beaucoup de baïbi, babité. Ah. Donc, c'est quoi ma machine va utiliser ma. Elle va utiliser comme on. Va utiliser RTS. RTS va se utiliser comme utiliser. Utiliser la badone va utiliser wana na kati. RTS va ça kana on. Batini ka badone. Badone za kati. Ba votaki la timidi a voter la machine à voter RTS a transmettre machine badone wana na RTS ezali. Papa Etienne, Yebisa Lumumba, Yebisa Muse, Yebisa Mobutu, Moyibele Kinako, Boya Kozwa Bango, Basamba Bango.